bagage intellectuel moins obetanga makofi na bapanzi obetanga likofi koma na musicien na matina podium na obeta ndule nazana oyo likofi okangami pema bokita ye ça c'est sauvagisme oyo uti wapi na kata ba mauvais souvenir na ngango mettre ye mo pe de la voyage te nga vraiment lu kutama be muta kosote ata e pas ntomata muloko ba webso nga ba biloko moko na maison mais on mona misto bimana ba danseuse boki bosali pe wenzi bwe les petites monde na kata wengi na regretta na effort petit na nota âge na ngate osimsanga ba sachet ba ntaba ba nguba nini soka salika wenzi yanzo ndo simba ngape na simba na nga mais nota ka na sam te ba petit mal éduqué impoli âge na nga vraiment osimsanga sachet vous avez boya te ba boya kana noté yo luka boulotte il faut yo luka boulot il faut se millier papa. Mais faut bimana yuma pour pas kuna ba petit mso simso sachet on a évité moi si ou betanga li coffre soto ko tanga na coffre à voiture biloka kola salanga ayama c'est pas ne loko na te ba mauvais souvenir dans la maison merango on salanga coffre à voiture ko tanga na coffre à voiture pour m'amener où vous aviez quelle intention pour me faire quoi on a bien costume au kota weston na makolo ba manzaka ce qu'on appelait les chèques ba zotia ba on a ba kiti ba vandi elinda vandi liboso à voiture. Mais ngabo kakola zoko insister akotanga na coffre à voiture. Nalingi nanga mot de passe. Ona banda kona bige. Voilà amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux chers internautes de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur Eki Bumba. Toujours dans notre site ESP Media, Ndengete Zalarakaka, Bambote Nabiso ya Papa, Edo Amani Production, vraiment Bambote Nao. Sans oublier Maman GH, vraiment Bambote Nayo, et Maman BT Nakati Alman, Bambote Nayo, Yangoana, et sans oublier, Bandeko Nyo surtout, il y a les sauveurs. Les sauveurs des vagences ensemble na papa na biso Charles oyo topesi bino bambote pe topesi bana nyonso tu ya bana royaume na Belgique bambote trop et sans oublier Clara de Bruxelles Kulutu Baleki Papi Musui tonton na biso na kati ya Londres bambote na yango wana sans oublier VJC Ngadia de Ngadios bambote na yo yango wana lelo to yambeli bino moko ex musicien ya maison mère Oyazalaki guitariste, Oyazalaki bassiste na kati ya maison mère. Lelo, il est chrétien et tout meka ko solo la et koma ndenge nini akota maison mère et salaki ndenge nini abima viwana oyo to bengaka musique profane. Est-ce que il y avait des problèmes obscurs oyo salaki ke ye akima kote wana to ezalaki nini pe to développer belé à travers cette émission. Nous avons déjà introduire invité Nabiso na kombo ya Nzondo Bass et toye bapé pourquoi Nzondo Bass pour toye baki kombo ya Nzondo ezaki vraiment loko e bimaki côté ya le pasteur Denis Lessi. Voilà. Bonjour Nzondo. Oui, bonjour monsieur les journalistes. Voilà. Journaliste eza Eki Bumba o bozo solana e papa Nabiso to lingo relater biso mo moke lelo oza chrétien et na ebike obanda na oko sambela banda bomwana. Mais à un moment donné, tout le monde a caillou na maison mère, bobeti ba concert rebelle et arriva ina ondenge nini musique na yo bandaki onde ni so ko la biso moi synthèse nango et okoma na maison mère okoma ndenge nini. Bon, merci pour la question. D'ailleurs musique nanga, déjà d'abord la famille, déjà la famille puisque noko nanga mangalondo babeta guitare, bato ebili ba ebie et puis papa abotinga bando beta pe guitare accompagnement. Et biso za don ya famille moni biso bandondo musique ba ready côté tout temps on la musique za ba don na makila King Kester mené que son âme repose en paix ba les chanceliers des Imbwesi et ba vient biso ba tabulé ba kenda bon ba kulutu bandombe petum don wana ba musique za 100 biso za 100 moninga bandi musique na kenge na bandu na province ya Kwango na Kenge
na Kenge. Dans une église catholique, dans qui est l'engé à Mwinda, servant, comme petit chanteur danseur de Kenge. Baïné na biso excellence papa Théophile Mbemba, ba Monzulu, ba Via Ziza, ba Ongo Bakenda, ba Poto, ba Père Bernard. Et puis on a comme un petit chanteur danseur de Kenge. Alors, tout le monde ko la art kuna. Tant na Silisi, na kati ba sango kaka na église, na yokutana sango moko boye. Père Nicolas aza hollandais a Mundele na ba sango mutema malamu bandi ko encadrer biso puis ko former biso ma musique juste na yekola ndina bandi puis ko beta na yeko kuma peu grand guitariste le naza grand ba beti na kuma le grand naza tango yaki na kino na tanini na kino bandi obeta wapi ka na nini ba sango to tango na kino kotaki déjà na ba musique profane na kin d'ailleurs na Titi les Valois vient nga les Valois abindenga na tambour les Valois bana masina na ba bendo son ba mograta na ba Dadi Boula ba master na biso kuna ba Junes to na ba master bili ba jingle bo to na Apocadero ya Jean wana ya Jaba Mpema. Donc, tout ça na tambour, tout bêtis na tambour, na bêtis na tambour. Après tambour, avant que le orchestre me soit bien pas bien riche en bon, que tu as force au bêta aux ongles mais à partir de tambour, nous n'avons que l'on tambour, na voyagé na Brazzaville. Tant na commis na Brazzaville, na bêtis na orchestre na Brazzaville. Tant na six na Brazzaville, nous na zongi kin, à partir de kin na vandi ba démarche, nous n'avons que ta maison mère. Na puya nani na puya bandeko basunga ngai baze belé na otanga ka mwandambo Rika Mboma na kati no ngam nazotanga yo wana viena nga nga nazotanga moni nga na lobela pe na ba sentiment soko za grand na kwena yo so pende souvent nga te betanga kara nga na kwena TV na salo marketing te biloko na te ba vie fo ba ki ba pichu on a ba important n'est-ce pas carte d'électeur na nga ko pe so voix pour côté ensemble mais sont négligés mon boulot ils ont monté donc muto abato ba idanga pena mingi pona koma pemela le roi de la forêt ils ont d'abord Riva Munongo et puis Rodi Munongo président di Wane et puis na makambo ba politique ba grand frère nanga na koboya kotanga te Yandri Kimbuta yango atindanga pena pa vie live kasesa yepe moko azo pena biki akomelanga numéro ya lievin merci à lievin et puis vient nga sous mote mon goda wana vient nga pena ato lobinde nini te na viona pardon donc ba viona ba soutenanga trop et puis population masina ponzo changu nzono bas na utaka bamba nga mona na utaka na changu wana ba ko tira na maison mais ba manu e kenda ba ndundu wana de plein la population. Donc je suis na ça histoire mon avis ba témoignage les retourna ba papi les princes wana ba ko ba mao abin ça va danser deux man plein liboso à l'assemblée yo tabi o ba utu ba bi ba ina mona moko mutamboka abinga na ko kama moto benga de la forêt abinga vivi akita on atala o ataba ça c'était ça bimine déjà tinde na ino ça test na katako kombe. Donc ba vie ba groupe moko pe ya Mubaken mutualité bana Kenge ba soutenanga pa l'époque ba papa Jean bazebele hein ba banda osanga ba puis ko soutenir nga pote pour maison mère sans soutien ma trop et puis venanga pasteur Pepe Kinwani grand frère Didi Kinwani on a pe grand aza pasteur on a pe ko idinga makasi on a idinga pe fort bon ba fana changu ba idanga pe mingi ba sœur Romaine Musei baidanga trop em soupe na pas venanga général Elvis ko zo ba transport pour dire la rep venanga pe Elvis mon général aidanga pe trop. Merci beaucoup wana tomoni ndenge nini okota maison mère avec ba puis vraiment ya bana changu ya bana Kenge ya association ya bana Kenge et puis ba vina onyo soto tangi wana bon so to tanga ya Henri Kamboma parce que zaki passage na place au lekai to mona pas zaki proche na Ranson mais malheureusement on dirait ya zaki pendate parmi bato yo bataki poande yo mo lobika ka électeur na yo apuyanga pendate il faut dire la vérité viens Henri Kamboma zola nanga c'est mon vieux apuyanga bena pembe na werate
Mon répété ça pas nanga fala zaka awa. Or kuna pe ko salo pe maka. te apuyanga pena makasi te mais c'est un vieux aidanga mais apuyanga te ozo comprendre ko appuyer moi appuyer za verbe mususu faut dire la vérité ngone eza lelo na ba vieux mususu akomi esika alobi buneti vie lever kasi ça taba sona gouverneur ke atindinga pas lever mais minga na maison mais taba monika présence à vie lever kasi ça donc ça donner de la valeur et puis si valeur moi puisque ngaba na ba sapato silinga pas moni production na yolo et pas wera kutu na parler ne kuna na sali ba tour ata 450 tours kapona luka boulot ngaba na maison mais je suis Pourquoi tu tenais seulement il y a ko ça ba tour et bello un pourquoi ta maison mère. Ba orchestre monsieur zaité ba quartier latin ba BCBG ba ni pourquoi tu tenais ba proposer kinga omoni ba proposer nga pe et pas king que cérémonie na boya qui pas levé mais j'avais refusé après tant que c'était aya juste un monsieur monsieur pe ba ke poto mais tout le monde mbelo ke poto nga bino l'Europe c'est pour tout le monde c'est pas même aujourd'hui même après na ba âge Antoine Kizenga na okota poto za le pont en mutute ils disent que ça 2 semaines aux Zongi, bon, c'est pas un problème. Je suis chez moi dans mon pays, bon, je me sens à l'aise. Nous sommes accompagnés, donc je suis tranquille. Mais dès lors quand on a l'ingate na vinanga, on a aussi peut-être kabelanga ou luki numéro nanga, na posa contact à John na et sungae, azana makolo, azota makar, azana boye, asomba tamwa, mais au moins on a bena ouvert la porte en dauke. Yayanga una ba l'été, yayanga bote vion na sa ngo soute. Au moins nzambe yemoka mona passe nanga répondre na nzela mutu no so toucher mutema vraiment et vous allez bien. Merci beaucoup Nzondo Bas toujours kende vraiment to komi vraiment na place où esengela et to koma wana oza déjà na kati ya maison mère et au beti na maison mère au sali ba concert ebele nini o e déranger kio na kati ya maison mère to ba exploit nini ba to kenan malembe ba souvenir nini o yo tikala nango ya bien ya maison mère bongo to kota na ba étape. Merci beaucoup. Bon, souvenir à bien la maison mère d'abord la sociale, amour. Malgré tout on dit que maison mère mais faites attention. Maison mère vraiment. On a na kata l'église mususu mona mukazo manquer mukulu lokola ngaboy. Azuza tempère ko lobelo mabe Lucas Simon nzoto. Parce que son a sali différence. Excuse na maison mère moi muke pa ko simbanga na nzoto boy. Pas m'voutouma et les quatre bêtises en solo mais ils passent donc manger ensemble ou vivre ensemble discipline moi ils très bien malgré tout ils ont monde à part guerre d'esprit à ranango mais ngaka bosse en otinda nga na voiture na kezo mona na nchik ka bosse nzondo na kenda 4 fois na zuma na ka bosse na nchik na getiketi na parler apesoka chauffeur nzondo o aider tu vois biloko moko eza na maison mais omona biso tobima na badanseuse boki bosali mpe wenze boye mais petite monde na kati ya wenge na regreta na ye fort petit na nota age na nga te osimisanga basache bantaba bango banini soki asali ka wenze ya nzondo osimba nga mpe na osimba na nga mais notaka me na sa motema bapeti mal édike ya impoli age na nga vraimen kosimisanga sache te baboyaka nanu te yo oluka bulo te il faut se milier papa. Mais il faut bien maintenant yuma pour pas kuna ba petit miso sachet on a évité moi si voilà si ko so meki ba peso le faux rapport ba test kuna za belé o benzondo o monini nzondo matungulu na tomate zate matungulu na tomate zate ba petit manzaka manko be ba shege ba vanda bango na yo yela imamba gita mais ba ozoka ba otinda yo tomate na matungulu na talibano vraiment ba otala tama ndefuté otebo na supika kana ke buna so matungulu na tomate nzondo merci na otana na samta ba mal éduqué na samtema et puis justement là le ba mal éduqué puisque za telo ko za wenge et puis poto za chez mutute pour ba msulu ba kokota mikilité minga na kota na mikili plus tard donc wenge wera linga nga makasi wera tika ogangela mukomote mampata très bien relations aki bien na ba mission so wenge na bureau na vraiment ça je peux pas marcher les mots ya mabe pesa na koloba na ba salanga mabe na maison mais na porte mais avec mon grand frère bon frère Patrice to kutana rapide d'ailleurs to soulaka to benga na route na ba numéro donc ça va là il y a pas de problème.
Voilà, merci beaucoup. Wana ba souvenir ya malamu ozalaki nango social. On a grand hôtel. On a un grand hôtel. Grand hôtel a mis qu'il est master. Oui, on a un grand hôtel. Aux autres, un grand hôtel. Ils ont tout sous bazar. Bolimbisanga. On a un peu dans système. Moi, parler dans un peu l'ingési la malade en intérêt. Nakosi. Menzondo ala. Menzondo. Gala en intérêt. On a la même ligne, mon frère. Nalala bien. Nalia bablo comme mon bon. Hamburger, shawarma. Voilà, merci beaucoup. On a un souvenir à Malamu. Il y a Nzondo, Basse à partir il y a Maison Mère Place Azalaki. Si vous souhaitez au côté une étape, il y a un souvenir ni marquant, un souvenir ni choquant, un mauvais souvenir ni Oyo Kutana on a Maison Mère Oyo et ça la paix qui est au côté en Mbalamogo et ça paix Nzondo allons à Maison Mère pour acquérir le cas de délivrance naïe. Ailleurs pour Okomalelo Oyozali na casquette ya chrétien to évangéliste Nzondo. Merci beaucoup. Ngavma eloko esalanga pasi mingi na mikatsa maison mais kakenda Angola na simba nzamba pambolanga na simba wala rebile na Angola basafi ndonga yebi safi ndonga vana na ngabu na tekele ba diamant ba Mamadou ba Jean Idoy ba Gigal zengama na tekele ba diamant ba yebi ke wazo bana za nani malgré tout bon eza to bima na sai eza promesate mais ngayo je suis en vie. Mutulowa maître moi à maison mais ya wega maître moi msupa tanga nete bagage intellectuel moi obetanga ma kofi na ba panzi obetanga li kofi comment na musicien na matina podium na obetanduli nazana o akali kofi okanga mi pema bokitsa ye ça c'est sauvagisme moi uti wapi na katsa ba mauvais souvenir na ngango maître ye mo pe de la voyage te nga vraiment lukutama be muta kosote ata pas ntomata muloko ba webso nga na funda batu te na funda te pa nzambe so fundi muté pas mutu ako no contredire yesu ma so fundi na nzambe alobi à moi la vengeance à moi la justice avant la vengeance de réponse c'est là un jour à comprendre été conseil moto betana kinga bobo écoute kinga ba kutute ma crevette dans ngambo terrain on a limité kabosa témoin kabose mtakumba na voiture na tikinga na pont ma tete na zuka na ke palais avant kabosa ko longa to na voiture son bateau sur là ils ont maître la sécurité ils ont bêté un artiste ça n'a jamais fait ça m'a raté ils ont mis ici le wanga nzondo basse vraiment na tangi pa basango na sisi na diplôme na za diplôme en théologie. Donc, on attend de payer bien na matière avion coûte na wengete mais ou betanga li coffre soit ko tanga coffre voiture biloka kola salanga ayama c'est pas ne qu'on a té ba mauvais souvenir dans la maison merango on est salanga coffre à voiture ko tanga na coffre voiture pour m'amener où vous aviez quelle intention pour me faire quoi on a bien costume au kota weston na makolo ba manzaka ce qu'on appelait les chèques ba zotia ba on a ba kiti ba vandi et linda vandi liboso voiture. Mais quand les autres insistent à côté de coffre à voiture, c'est pour quelle intention? Tant na mona le kona, na zonga sima, na tala vie balobi pour mieux sauter faut reculer. Na ibsa ta wegate, ni ba venanga ba konzi, autorité, ba relation na bete na masulu on te. Mais aujourd'hui Dieu me dit de dire sans devant la presse puisque trop c'est trop. So bozu salangé pas batu musus botika, d'autres pas ngozo boma pour que c'est abatu. Au moins le razo bimisa mbongo na ye ko changer pour mouvement na encadrer bana mais bateau bazo baby que ce sont des gens qui sont comme des ramassis ils vivent avec Oueras vinega et pas Oueras so Oueras te aux années c'est que n'était ou komata les traités au niveau études bas diplôme exact mon frère so OK wapi ato ke ba peso matricule en fonction publique aux agents mo batinda yo aux bureauté aux agents huissier mola la font la porte aux athées puisque comportement est en côté il faut changer comportement Ouera c'est un ambassadeur de la paix père de l'amour moi c'est un pasteur aux hommes tant aux bêtes aux autres na coffre à voiture pour quelle intention et puis ba bureau na ngana kina ona utana machine bengani bango bozonga bazui car bazungi bato afutela nga batike ba bureau na nga bengani bango baki okotsanga lisolo na masebe ba ibena ongi ba ebi. Oui, à côté ça on a coffre ezalaki intention to et comment il peut na pratique au quotidien na coffre on va mais na comment qui na tikali na nga moko na mbinza kuna na mbinza vers 19h je suis seul en Timasina il m'a appelé dans son téléphone na ya boui je suis seul awa taba senga mabe na keloba
personne, je suis obligé d'accepter. Pour sauver ma vie. Na koti kaka, pour sauver, qu'est-ce qui va se passer ici? Tout comme on a dit, tout comme on a dit, il va faire le coffre fond à la main à Sima. Nous avons ensemble là, en vie. Azan Zambie à orphelin. Un jour, désolé qu'on est ça dans pastro, ça dans pastro. Nganzondo na tikala ba voyage belé à poto, ba wera na poto ba kinga na tikala. Je suis le seul musicien na Tambola, na 24 communes na ba fan club à maison mère, na ba réunion nyonso ko réunir, bazo tamona nzondo bazo présenter nga, masina banda bazo tamona nga fort. Je ne me prétendais pas que nga pe petit de la forêt on a venu nga pena mbouala. Mpangi plus mpangi est égal à mpangi, sans mpangi nous voilà la fin. Biso va na kinga na frère Patrice, to ebi ba comportement te ya Patrice. Na mona ba beta ya Patrice mbata ya Patrice mona ba beta mbata. Mais bano baza pemi na wega. Ba osala ce que je peux appeler na terre malelo qui kuluna na musicien wega oluka na passe. Po ba longwa ka mouvement. Bango ba renyaka ka wana. Ba mona ba danger. Mais papa, vous avez no danger te. Goliath a tiré comme Makele, mais David est avec. Oui, histoire. Lance kaka, wa moko mbinga mutakiti akwe. Nzambo yanga na armée le plus puissant. Donc ma bé yo sala inga na limbisio, mais bon ba ange na ebité so ba ange ba limbisio. Faut que nous coopérions ce qu'on a général et armée de l'Éternel. Est-ce que papa ni ça limbisinga? Tu vois? Vous comprenez? Voilà. Voilà vraiment parmi les mauvais souvenirs oyo okutana na ona maison mère mais nini lisusu oyo ezalaki to est-ce que yango mutu ezalaki parmi biloko esalaki ke yobi ma maison mère to ezape na ba fait mususu ezalaki obscur oyo et dérangeant yo bi je peux pas continuer ainsi il faut natika nzela oyo to nini nini okoki koyebisa biso soki babilo mosusu ezalaki to parmi ka babiloko wana batya engambe mobali boye papa ya bana batya ye na coffre nde moto ederangeaki okolongwa maison mère pour lelo o rejoindre vie chrétienne. Bon, à part ça, makamba banko wana pour exemple na tina te puisque yele wa sala nga banko yebe ba sala ganko un jour. Mais net na koloba ke ba problème ya ba maison na kinde ko mimanga ko consulter nga. La maison satanisme, la maison de pasteur bazo pesa son évangile. Un pasteur, pesinga et ça n'a pas se passe bazo pesa passe l'évangile. Tel bela batoza on a quatre églises. Je dis, je confirme, j'ai des preuves. Je connais même l'adresse. Koko son auto va passer parce que réunion va lukaye, à l'obandé na zobi sa réputation va passer. Son à la question na mouton bo dédommager très cher. Vous ça va ventité. Mami Watawana passe, je connais même la maison, même sa femme là où elle habite. Mais ndako angango ba memainga pona ke nozwa kisi nde sika no kutana mami watana mulangi. Mais c'est un pasteur de l'église. Mais je vous dis, moi je parle des choses très sérieuses, très claires. À mon âge, au moni na bimi mandi fa pembe, j'ai l'expérience de la vie hein. Na tamboli mingi en Afrique na vana ba autorité na bato ba très sage na vana ba apôtre ya makasi na mboko ba pesa ba prophétie lokutana TVT. Otala na kati ndako na simambetu omona mbongo ozolakisa ba prophétie na simambetu mbongo eza lakisa pe général ka songo ke tala na avenir tel ba kuluna baza 5 10 bazokana kotela mutu na 22 heures tondi manque prophétie no eza solo vraiment voilà on a ce qu'autant ba memio et pas ba pasteur on a bazo pesa soni na évangile en tout cas ceux qui pasteur ozo sala ba pratique aboeza soni na évangile je suis sûr que oyebi verset oyo elobarake un serviteur d'aider à osala doublement jugé par rapport à acte aux sala. Qu'est-ce qui s'est passé pour Sony to et sala BNT yo au concevoir en BNT. Basenga ki oli kambu ba ezaki. Mais ben asenga liboso aba passer kindoka zoba asenga 20 sangria ya rouge. To sombi sangria ya rouge wana. To tele mbongo na enveloppe. Après quelques temps, pasteur Ajab Sangana somba soso, oba teka na wenze. Soso, masangu, fufu, tomate, balamba ngwe pa na ye, e ngana kende kulia ngona ye. Wana nde etapa suka, ba voyage a poto efungwami, wera komema na poto, okobeta ba disque, ba album, wana okoma do danger.
Autant mal bakar ou era kotika auto ke potombe. Moi je me suis dit bon. Eza bongo eza bongo bon promesate on va voir. Tina zongela été. Mon frère nazongela été. Zongela été pour anino. Oyaki ko comprendre que basoso wana ezaka likambo. Mais soso ya osenganga soso ya lamba kuna na fufu na masango balamba balia na consultaki pe mikoloti. Mikolo bisoso neza mutu. Ngana mona na botem na intérieur. Na vanda ba mikolo na ngeno consulter mikolo na tuni mikolo bino ne faites pas ça. Soso bazo sengo justement. Eza mutu. Soko pesika soso wana ko remarquer mutu akufa na famille na bino. Komekate et puis talabu. Alors on a fait ça venanga pokadero mukomsu na kemo na Jean biso na kabama ye na sima na ngo na keta na palais bisinga nzondo so lingino kistetika musique nde sika na comprendre nzoko musique ngo nzoko ezala bakisi biso lingi oyebi kistetika ndule petit na be mo grata na musu na BMW na eto utambola bisinga nzondo so lingino kistetika no musique bon ba leçon biloko wana do été anga petro lui parle mais nga nazo zongo ba leçon été anga. Alors, Monique, si vous avez 1 million de nombre, mais si vous avez André, alors, j'étais protégé par l'Esprit Saint. Pour nous, la vie à Jonas. Jonas avait fait une repentance personnelle de dire que Ngande n'a fautif na kati ya maswa ya ngo problème. Et si vous me jetez dans l'eau et puisque Kimi Rokota. Donc quand tu reconnais tes fautes, tu seras délivré. Mon inzamba comme il a sous forme ambis, alande na se amai akeko bimsaye. Et je vis ça aussi la croix, sur la croix, il y avait un voleur avec un sorcier. Oh mususa ça que repentance personnelle. Biso ko to sali mabe ko leka bango, ko leka yé. Mais azo mérité, il y a ko mérité pénalité. Biso c'est tout à fait normal, nous avons péché, nous avons volé, nous avons fait ça. Mais lui qu'est-ce qu'il a fait, il est innocent. De repentance wana, yango esalaki ke Jésus sait que tu seras avec moi au paradis. C'est ça. Voilà. Oyo eza loko la première partie. Il y a émission Nabiso. O tozo sala na ndeko Nabiso, frère Nabiso, évangéliste. Nzondo Bass, je suis sûr que tant mususu a opesa biso kombo mususu waneza kombo tozo pesa kombo ya référence oyo batunyo surtout ba yebaki et kombo na ye ezali évangéliste Anissé. Eza bongo. Oui, nazo c'est prenant nous bien évangéliste très bien puisque batun balinga va bien pasteur non. Donc Jean 13 verset 34 Jésus azolobake na ba commandement sur Jésus a pesa ba na ye mais je vous donne un commandement nouveau. Alors répétez bien aimez-vous les uns les autres. Na katabi si vous avez l'amour d'aimer les uns pour les autres c'est tout connaîtront que vous étiez mes disciples. Habitez que vous étiez mes apôtres, mes pasteurs, mes bishops, non, mes disciples. Donc, tous les serviteurs de Dieu dans le monde, quels que soient les apôtres, les bishops, les bikwanga, les kwasa, sont des disciples de Jésus. À part le nom de Jésus-Christ qui a la supériorité de cette terre, qui libère, qui fait des miracles, comme vous me athée. Vous comprenez? Comme vous me athée, Anissé à tous lavement, Nzondo Bass, Ngayu. Donc, je suis comme évangéliste. Donc c'est quelqu'un qui est là pour aller comme un message en Zambie. Que le titre on a été foutarati. Puisque Bible le dit que tant que tu es en Zambie, que c'est un bon côté. Biso papa t'a laissé ce bon. Tu prêches, tu ne demandes rien. Ce qui m'ont mais tout au Pessinga. Ce au Pessinga dim na web so y a une église au Sambelaka. Au Koutana pasteur on a biso au remettre dim. Nous sommes éduqués comme ça. Merci beaucoup l'évangéliste Anissé Oyo Azali Nzondo Bass tango azobeta na guitare na maison mère pe ba place nyo surtout aleka wana tonito yeba mwa moke kombo ya Nzondo Bass ebima ndenge nini parce que tout le monde peut mentionner yango awa ebima ndenge nini po to komi vraiment na suka ya première partie na biso kombo oyo yango ndenge nini Nzondo Bass et puis on peut s'abisser numéro na ya téléphone parce que il y a aussi bateau ba ko luka ba benga ba meka ozo ba précision mususu en dehors ya caméra to après l'émission ba meka benga yo ba joindre so ba ko tuna mituna mususu nasi. Oui merci. Kombo Nzondo Bass kombo nanga musique tant dans intérêt za ki Anissé Pedro yo Anissé kubula donc ngale na grand ngale basiste. Mon nous savons interprétation, puis nous avons interprétable que c'est tout.
ndo moninga bo jibe basis azate matin na podium na popoli o quartier latin na popoli o empire na popoli o zaiko na popoli bo tuzai makasi na interprétation mais naza su na nga mbona te wana eza musique ba vie na nga nakoma na kamp mosusu mpona komisa na nga nzambe pour ne pas créer ba polémique komba nzondo baso juste nazwi yango ntango Denis Lesi aye na mateya na ye mo Denis Lesi na ebandelaki na pression grand frère na nga ayeba mateya ayebi oprêcher yamba nzondo je ne sais pas si c'était l'ignorance si c'était quoi je ne sais pas bon moi je suis artiste et musicien amasanga mo Kennedy tondo beta musique na ensemble nde na yamba nzondo nazwa yango l'inspiration ya pasteur Denis Lesi nde nazwa kombo inspiration oui je l'aimais beaucoup nando lingé mingi même le lope na lingaki ka trop puis c'est un vieux qui parle bien qui attaque bien, qui corrige les gens, même s'il passe à la télé, vraiment sa façon de parler, c'est un intellectuel. Malgré tout, Bible, le vito juge bato te pour toi juger. Tout la boula mon abango ma ben avant nzambe mo mutaibi. Donc ils a bon quoi. Voilà, merci beaucoup. Na habité mais ça au son numéro T, bon, numéro nangeza 081 18 25 869. Donc 081 18 25 869. Donc namoni batebeli bazo déclarer que il faut na comme un système ya WhatsApp Facebook tout comme ça au courant semaine yo ezambongo ezangiti so yo po moni que na téléphone mo otie na zui c'est pas grave mais na koluka na kota na ligne pour to meka ko sola mingi ça bien. Donc na pesi mbote na bana nzambe nyuso bazolandanga nga pena le bango prophétie na nga na vie na opé le pan na osumba mutuka mbongo wane uta na bana nzambe ba millionnaire baza ozomona bana nzambe baza ebele baza ba baron nzamba pin ba msu efungo mais souci na nga peneza ke moi single na nga wana zango besoin soki ebimi bo se permet bana poto po mi ona beti kuna na corriger bato bazwana na kata l'église bo limbisanga na yembele yango bapaka no te na yembele yango na étude na sa na kata église ce qui se passe dans les églises eza pena guerre sanglate donc eza pena eza bien te il faut na dénoncer yango po exemple na dénonciation na okoki koloba nini to okoki kopesa mwa extrait ya eloko yango ata mwa bon à titre d'exemplatif nakozwaka moke eloko eza na kati église non respect d'abord non respect na prière eza makasi na kati église bazobenga na mutu kaza ndoki c'est faux. L'église c'est le milieu là où on reçoit tout le monde, les sorciers, les malades, les fous et tout comme ça. Il vient là pour la guérison. Qui donne la guérison, c'est Jésus-Christ. C'est pas toi le pasteur, c'est pas le frère, non, c'est Jésus. Au nom de Jésus, la personne peut être délivrée. Mais ça me fait du mal aujourd'hui dans cette église on a bakangi mutundoki. Professeur Mazando babenga na cette église. Ça fait très mal. Ça ne peut pas se faire, c'est la honte, c'est ça la soni. L'église va bien dans la société. Vous allez prier pour lui et puis nzambe a kotikati na et puis nazoma ba pasteur mususu akangi moyibi na église ayiko yiba santé abengele la police. C'est faux. Un pasteur obengele la police non. Oyibi okangi moyibi na église c'est na télévision filmé. Ba filmer ezo ça la soni. Mutu okangi mutu na église ayibi téléphone ya sœur, téléphone eza na 8000 francs congolais. Ozana ba méthode ba péché spirituel oko encadrer mutu wana. Lobi peut témoigner le Lubanzambe. Mais au moment où un pasteur a bengi chaîne moko boye, ba policier ba yé, ba filmer mutuna pour na téléphone à $10 au mutuna yibi, ils ont ça la Sony évangile dans le monde. La plupart au monde ba pasteur so ba sa prière, ba so prière pour na bato bana kim. Nzambe bondela pour na Congo buna. Bato apoto sa prière pour na bangote. États-Unis, Londres, Suisse, Belgique a prière pour na bangote. Oh, batona pe balobi ke loboko nzambe amuku c'était partout. Il faut prier pour tout le monde dans le monde. Prière nous il faut pour le monde entier puisque l'évangile c'est dans le monde entier. Nzamba ko ke no bikisa na mindele na ba arabe na ba asiatique na ba tout il faut bondela pour na bango. Ezo sala mate. O mona pasteur akati na bichawa. Avec boxa bato ba beki na Brazzaville mais na bicha tiki 450 handicapés na sina ba vélo ba luka po ba les sabana. Ça fait mal, ça fait honte. O ba boki ba beki kuna Yesu mutasali bongo ba vana bichi ngobila bako boka ba beki te pas pasteur ozo black ça peut na TV miracle ça fait honte za soni o mona pasteur ata mona jeep na mutuka na
deux dupes à militaire na mitorola. Pasteur, armée de l'Éternel, le plus fortier wapi. Bon, les bons samaritains, parce qu'il était à pied. Il y a mon adjip pour que malade. Comment on va premier abattre? Bible. Faut y aller en église, Nanzela, Obix. Non, Bible le lobby que vous ferez plus que Jésus. À mon nom, vous le ferez le plus sur les animes. Pasteur, vous avez un maman, ma bonne pour la maladie, bakota kate. Bakoma otinda ba intercesseur, frère Kingane, toi tu vas là. Bakoma kate, soukazu ministre, moko bana mbongo. Et Sili. Kuna mutu nsa ko komate. Branchement, ba intercesseur et pas ministre. Élévation, ba prophétie. Non. Mission ba pasteur. Allez partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Okene ba kenge ba popo ba Congo ba tiela ba seke banza ba Nini okoki yebisa vraiment tokomi na suka mais moi motuna oye par rapport à makambo ozoloba. En tout cas bandeko so bozolanda ndeko na biso boye nzondo bas ezali parce que lelo il n'est plus na monde wana oyo toyebaki aza lelo chrétien yango bozomona babiloko. Je suis sûr que bozolanda bobi amendeni akati ekota azaki oloba ba mami wata wana. Toza nango na deuxième partie il y a émission oyo Borolanda bozwa pena détail nyonso tout mais lelo tokomi na suka tozotunaka sikoyo. Je suis sûr que ndenge ozali na ba maison mère ozali pe koyoka musique chrétienne toyokaka ndeko na biso Thomas Lokofe alobaki ba pasteur mususu bazali kowela mikili ya poto babosani milimo ezotelengana na mbandaka nino koyebise lelo po yepe lelo banda kenda poto azonga te azongaka pena difficilement. Tu as un concert, moi, Thomas Lekofe, na frère Mbouta, tu as un bango. C'est mon frère, je l'aime beaucoup. Aïmba musique et édifié à Batoumé, comme patron. Ils ont ma découverte dans la vie. Ils ont ma découverte. Mon nez, ils ont battant à Kalamuto, les missiles, les bicarbonate. Azo kango bien, mais tant qu'il y a un poteau comme Missunia Bango, mais bachar, ma bosse les missiles. Alors, on négligé les missiles. Donc, en grosso modo, je voulais dire quoi? Au moni. Poto yogasina poto ti ba frère ba pasteur ne baleka na prince na Paris ou na France bien à Londres balanda bango mondial ko tema ça celui-là c'est le pasteur Kingane jamais match mondial betami na Russie si le moni pasteur mon stade FIFA filmé à Bendelo jamais ata ba grand artiste na biso moko na kati ba bende balakisa ça demande de l'influence moni nzambe alimbisa biloko musuba oloba amukuse na tokomi na suka me basala nzambe mingi batiki mission nzambe atindelaki bango basala baza nango sous besoin te ils ont besoin autant mon jeep ndako étage ketch basimbele téléphone ba élément et pas batu ba flato mingi omona ekomi nde ba pasteur mususu nde ba vivre dans un téléphone na ye on a ça bande ko nanga ke soko moni ndeko na obela na ndako so boza 3 4 bo fuka manase bo tsama boko na mutu bo bondela pona ndeko na obika. Je vous dis à partir d'aujourd'hui, beaucoup mango. Bible lobby, là où 2, 3 se réunissent à mon nom, je suis là. Je suis en Anne, c'est Jésus-Christ. Nakata maswa na fleuve, au benga le meilleur pasteur et légaté. Photo pasteur appelle ça au temps en zoto, ils ont idolâtrie et big sauté. Seulement le nom de qui? De Jésus-Christ. Potre à Jésus-Christ nakata ya maswa tant ba otambola. Mbonge yaki babengaki Jean, babengaki Paul, babengaki nani, balamsa nani, balamsa Jésus. Maître, coach, balamsa coach. Donc, ezaki maté ezola seke à part Jésus-Christ son nom, où ils ont la puissance, ko bengana million mabe, ko bengana maladie, ko pesa to vie. Ba kombo ba vieux mususu, on mona pasteur so benge ya zobela, bondela pona dans la flat na chéri na. Ça se passe, moi j'ai des preuves. Ana flat na moi sina ba osimbala, ba osama comme na bango. Azupe téléphone simba azapi simba ça c'est ezaba malédiction soit plus d'accord mutona obikate il faut au monique aux en a problème il y a famille à malade bobondeli vos amis balemi sat bosali prière nzamba a exaucer prière wana au moins le changement ekota vous comprenez donc merci message na nga suka ngo wana
Merci beaucoup ezalaki yabino ekibumba oyo yambaki ndeko na biso l'évangéliste Anissé oyo autrement dit papa na biso Nzondo Bass oyo azalaki guitariste vraiment na kati ya Maison Mère et tokutana très prochainement na numéro mususu na deuxième partie kuna bo découvrir makambo ebele ba voyage na bango basaki na Brazza nini elekaki kuna makambo nini oyo ekutanaki entre ye na héritier Watanabe makambo nini oyo salemaka entre continuité ya makambo nini relation na ye ezalaki susu ndenge nini na Kakol oyo aza chef d'orchestre lelo kuna et makambo ebele oyo elekaki pe makambo oyo ya Mami Wata oyo ezalaki na kati ya Mulangi epa ya pasteur wana na Masina boyoka yango na continuité et ezalaki ya bino ekibumba tokomi vraiment na suka émission na biso merci na ndeko nanga Yves Pan oyo totika na raté vraiment kuna na Congo promo to pesibino bambote na les boss américains Raf Ngindu to bosanité Edo Amani production papa ya bana papa na biso vraiment na kati ya EHP Media pe mama GH bambote na yangwana bandeko nyonso tutali botali ma grand frère propre bambote na yangwana elongo na libota mobimba vraiment Kadi Chikala autrement dit Ngochima bambote na yangwana na bana nyonso et Pati Bazilepo bambote na yo Nancy Bumba Christian Bumba Diana Bumba Epi Bumba famille Bumba mobimba bambote na bino yango wana tokomi na suka émission tolobi ensemble ndenge tolobaka na bino glory be to God bye nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Ote balani, madame, on a émission na bino.